Mama Rose yo. Ok. Ok. Mama Rose yo. Ok. Parce maman na yo. Et puis na roide batu, maman oyo asali sex tap azana mbuma moko ya tache de beauté moko awa. Oui. Ya robotama. Oui. Mais maman Rose a une tache de beauté ti. Oui. Donc, et puis vidéo na ye comme on a ye Élysée Mwarabu. O asali vidéo wana. Oui. Atindele break na ye indien. Oh, ba indien pe balinga biloko wana. Indien wana aza camarade ya pasteur moko to yeba naye. Pasteur ala siko akena otete mfuma nde otete mfuma na mwasango yo. Oui, yeyo kasi. C'est otala na mama na ana mbuma moko. Ana mbuma et puis break na ye penda eza penda yango te. Alors ngai mais na lobi break na ye awa eza propriété. Ozo comprendre. Ah, il a des propriétés. Eh, yoka. Magia mundimi yango en tout cas, Mama Rose mundimi no wana penda ma trop. Break ya malonga te. Et puis mais Nathalie, ah ouais, attends Nathalie. Nathalie tina break. Bongo eza wate. Yo tali talaka yo tali a oyo. Natia. Ya te. Mais yo kiti. Mais yango yo vidéo. Yo ngocha biloko te. Mais c'est ça. Bomba. Atinda ngopani. Nakeku bebisa koma yana ngapani. Na kotala tina suka. Donc ndenge ya zana na otala eponga na yaya na na ebiye. Na biba mamukamu na ete te ya. Na bi ya na ngai na yebi ya na ngai. Donc on l'axi biso pena keza ya te potali. Poso la gi ya. Na otala ya nde. Na otala yango yo na te. Na otala yo mama break yo intercesseur mobimba. Comment yo on nous sabe lo gaboy. Voilà et puis azote maman ya di bon maman muto Mama Rose benga na église. Et normal te. Hein? Côté on a retala parce que la propreté côté il y a des lieux très sains na retala ngoti. Ouais après qu'il y a sanitaire. Te wana te. En tout cas oza quand même mutala man cassé zala quand même propre. Yo kelonga na siliki. Otete la ke mamfumbe. Heureusement ba yebi ke azane mutaba pétage. Journaliste vous comprenez. Alobio mutakala ya yaya ya passer de Nilesi oyo vraiment est commis sur célèbre. Tu vois des journalistes ne va kenda ba prison. Hey, prophète pétage, mais c'est le break. Papa, tant osoko expliquer que oyebi ya na yo bien break wana eza yete papa. Est-ce que oso peser maloba? Hein? Bilo musu vraiment na média. Il faut mo ba réserve te. Siko na ebité, bato biso tozo yoka. Lokola yo yebi break ya na ondenge za to loba nini. Donc, bo suko la place mona yaya na bo mwana to nini. Parce que Maman Rose a mokolo ya prophète pétage na musika ya bandeko. Maman Rose a 67 ans. Denis a 60 ans. Denis a 60 ans, il doit être dans les cinquantaines. Ce qu'on a vu dans l'Afrique, il est au colère, il respect belé. Il y a un écart à 2 ans et surtout dans la période où on a Bakala. Ce qu'on a habité pour le prophète Denis aussi. Babylone, Moussou, papa. Ce qu'on a dit, Nama, bon, ce qu'on a dit, ou bien, on a dit que en tout cas mes respect belé na maman na biso me biloko ndeko na zoloba awa en tout cas eza ko terner famille ezo ko salir famille ezo bande ko na lobby en fait Denis Lesi a quand même muto na conscience malgré pétage yango Denis Lesi ana ba conseiller te maman tina mawe mais bande ko na yango baza pe ba ya na yete bako solana yete vraiment tant y en a répété ça là très attention parce que est-ce qu'azoye bake soki ba marambo so kene na bandenge so kene c'est à cause de lui et là on a mis tout na air nyonso est-ce que Denis les azoye bake so ba comité au niveau que simba personnalité ya na ezali ko na ye est-ce qu'ayebi donc moi je crois peut-être à cause de conscience et ko lobele loko ameka robongisa hein c'est vrai chacun sa vie mon âme a droit à Roloba, oh ya lingi. Et vraiment, na habité. En tout cas, Nzambe a souvent vraiment prophète Denis ça se ressaisir parce que bilo mususu atapo na bon Nzambe te, hein. To tchana ma bon Nzambe pembeni ki chrétien, pembeni ki prophète, mais pudeur, hein.
respect, bonne mœurs, valeur. Mais ils ont honoré, ils ont honoré. Ayebi yana, ayebi un break wana za yana été. Sko yo mona break yana yo. Papa. Break yana zandeni. Bien te makasi. Aza maman mukolo na bana na ye. Ya mikolo pe. Nezo na comprendre te. Bon, certainement la n'a pas babilo en côté parce que prophète pétage. Mais c'est le break. Papa break, yo spécialiste en breakologie. Bota ndenga za ko décrire bande ko break ya maman wana. Et à ma trop, ils ont appelé ça break moko ça bien te papa na lo bien yango elenge break ezala na kotala to na kolia biso nyonso to pété ka bolimbisa ngai to pété ka biso nyonso elenge break ezala na kotala to na kolia na ndimi te elenge break ezala na kotala parce que soki elenge break ezala na kotala ndenge ezaleli ndenge eza na kati kuna bolimbisa ngai parce que ba mususu foto lo bakaka nde mibali ba viola bata maboma te en tout cas mibali biso nyonso toyebi oka muto liboma mo na Congo bomona ke na kwena bino très sale bino boyi bata maboma nde bazala mais un matin bola muki bomonya komi na zemi ezemi yango plus grave oyoka olezala te ya muto liboma ya mutu normal autaki soki wapi na babutu wana baposane mati ayoki posa ake amateli muto liboma mibali ebele basala yango muto normal banga ayoka babenga bango nani babano babalabala bashege ya bafazer babano balalaka libanda ya basi ntango baexplika baréalité bakutanaka nango na nzela okano bapolisier bakangaka biso siko bosuka ndeni parce que policier so akangi il faut pese mbongo on a bamatela biso tolito loba les familles moté ya ba SBA bamatela biso po batika biso bande ko bana na faso azala salite basukola même pas ko keno ko sukola soki na maya mbula soki na ba maya mabulu mais ba policier ba matela ba po bazwa plaisir yango nga na lobby papa elenya break ezala na hote bande bolivisa na biso yoso to pété kaka maman bata propre break na ye eza par rapport à âge na ye na elongi na ye elongi na se ekoli yango break ekoli mais aza quand même propre ye kutu aepile ye kutu ase rase ata akata yango kovo bien maman andoki oyebi ke maman asala bondumba mais non asali nga somo na façon ya kose caresser fo mona penda koko ama mukolo ya bandeko pona bato bamoni video te asoso maboko excuse me would you shut up aza kozwa maboko akolekisa na elongi akosimisimba akozongisa bandeko bolimbisa ngai mwana azoderange na otambola na ye na nzela bolimbisa bandeko nanoki etika mwana crèche azosala makelele ebele franchement bandeko na ngai eza mpasi makambo oyo eza mawa eza pasi c'est compliqué en fait c'est compliqué mais bon que voulez-vous mokili yango kabwe mokili yango liboma balobi le monde trop matata tondima yango ka ndenge ezali tokokanaka te mwa kochange moto eza te mwa okoma moto eza te mwa osala motu na yo eza te aza bongo akotikala bongo mais bon nzambe kanda sunga en tout cas nzambe kanda sunga bato mawa tobondela mpona prophète Denis Desepo babilo misusu yakuti mpona ki prophète tenaki mosali na nzambe te mais mama en tout cas ezo honoré te honoré te respect te moke te valeur te mais bon que voulez-vous mais c'est le break mais c'est pétage il est comme ça et puis voilà en tout cas bandeko babolingo de bonnes choses bon continuer ko liker ko commenter ko partager ko s'abonner on a nos s'abonner te biso pesa na biso ka conseil to pesa conseil yango na oloba na ndeko olandanga c'est vrai aux stars omikomi sa star parce que le to na ba star na bandenge bela ba musu basali pe comme na mafinga a star mais a mafingologie bandeko oza mutu ya media wa mutu obimaka na babitando olobaka oteyaka osala kozongisaka même biso nyonso toa parfait mais tosala même effort
tomeka kobongisa même Bible ezoloba veiller de façon que ce qui est boité et dévié mais se raffermir qui boité on a balobela ba faiblesse oyo kozala na maloba oyo kozala na façon ya mutu ya komonela makambu ya vivre parce que mutu azala parfait azate mais tant que Bible ezoloba ke bo veiller enfin que oyo eza boité et dévié te s'affermir et lingeloba bo sala ba effort bo veiller de façon que ba faiblesse na bino et comme a force toi batu bandeko to bronchaka biso nyonso na bandenge belé mais tant au faute en tout cas tu as conscience il y a de ces choses là au lobby to sali yo mo tant ozongelo ti sanke na beta il faut na beta qu'il faut na bongisa donc yango moni na conseil na bandeko faut linga en écoute ya yo moko place mabe ezali bongisa po mabe zonga te to pe mabe ebongwa na malamu yo sa bien to aba to abiso nyonso na ba faiblesse mais to linga te ko exposer ba faiblesse wana na miso abato ya media eko kitisa yo media ko matiso media ko tombola yo media ko bamba yo et quand tu viens devant les gens nyonso za ya olobate ya nyonso za ya osala te ndelo bato bele ba obosana mingi ba okanisa en s'exposant ou encore en faisant du n'importe quoi, n'importe quoi et puis n'importe comment, nde ça la ba danger, nde ça la ba star, nde ça la ba et pourtant les ali manque d'éducation pour na bato belé. Ils ont manque d'éducation pour na bato belé. Bon bref, c'était ça. Et c'était ça. Na tiki na rabino. Et zay catholique na bonzambe, na ninga bien à pire esprit avec la grande dame de bonnes choses. Bozala malamu. Mama Rose yo. Ok. Mama Rose yo. Ok. Siko mama na yo. Et puis na roide batu, mama oyo asali sex tap azana mbuma moko ya tache de beauté moko awa. Oui. Ya robotama. Oui. Mais mama Rose a na tache de beauté ti. Oui. Donc, et puis vidéo na ye comme na ye Élysée Mwarabu. O asali vidéo wana. Oui. Atindele break na ye indien. Oh, ba indien pe balinga bloko wana. Indien wana aza camarade ya pasteur moko to yeba naye. Pasteur ala siko akena otete mfuma ne otete mfuma na mwasango yo. Oui, yeyo kasi. C'est tala na mama na ana mbuma moko. Ana mbuma et puis break na ye penda eza penda yango te. Alors mais na lobi break na ye awa eza propriété. Ozo comprendre. Ah, il a des propriétés. Yoka. Magia mundima ngo en tout cas mama Rose mundimino wana penda ma trop. Break ya malonga te. Et puis mais Nathalie attends Nathalie tina break. Bongo eza wate. Yo tali talaka yo tali a oyo. Natia ya te mais yo kiti. Mais yango yo vidéo. Yo ngocha biloko te. Mais c'est ça. Bomba. Atinda ngo pani. Na ke ko bebisa koma yana ngapani. Na ko tala tina suka. Donc ndenge ya zana na otala eponga na yana na ebie. Na biba mamukamu na ete te ya. Na bi yana ngai na yebi yana. Donc on la exhibition peut que ça ya te potali. Pour cela qui na otala ya nde. Na otala yango yo na te. Na otala yo maman break yo intercesseur mobimba. Comment yo on nous sabe le raboy. Voilà et puis alors maman ya di bon maman muto maman Rose benga na église. Et normal te. Hein? Côté on a retala te parce que la propreté côté il y a des lieux très sains na retala ngoti. Ouais après qu'il y a ça dit. Te wana te. En oxingation en tout cas ozaka même mutala man cassé ça là quand même propre. Yoka longa na siliki. Otete la ke mamfumbe. Heureusement ba yebi ke azane mutaba pétage. Journaliste, vous comprenez? Alobio mutakala ya yaya ya passer de Nilesi oyo vraiment est commis sur célèbre. Tu vois des journalistes ne bakenda ba prison. Siko muto yo zoko tcha titre yaya ya de Nilesi tu cites et de Nilesi ngana au poursuivre. Nabi o betinga na betio. Donc nde yo za na ototo mfume. Tamona na likolo avion. Vous comprenez? Maman oyo. Ah yeyo. Yeyo. Ozomona yewana mais na boa nuit bien awa maquillage awa maquillage l'autre est-ce que break za la maquillage bien connaît za la maquillage ce que za mabe za mabe to pe kitisi ato sali yango break o tieba couleur ici mate maman oyo
Ok, serre penaro. Serre. Ozomona. Serre à quoi Isami? À quoi Isami et pas indien. Ozomona. Si vous avez un bon gars, il y a un serre qui a connu na maman. Au tête pour maman camerounaise à raso. La mokili yo na monite na tangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui encore la yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa kwe uzali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe nango ya olatike mo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Artaman tu m'as rendu intouchable Artaman tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu Lise kwana yo tokomine balongi nzambe nango ya olatike mo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe nango ya olatike mo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Autrefois ngai nazalaki binzo
kolianga lolinga lingi mais personne son se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pasi alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpo na nga na yo jésus de Nazareth.